Il y a un monde ebomi musique na biso. Lorsque musique est avancée té, ba musique na biso, ba ko to ko so disque d'or té ma capacité pour nini. Ranking les na kata musique. Il y a un monde producteur ouais aibe ça na wenge ala posa sani azongisa esprit wenge ezonga yakala. Ndeto no monde na kala. Ba leader lora ba chipem piano ozaki président. Ba Weranson, ba Tata Mobich, ba Fondé Didier. Azongisa po sani. Na nzela ba comme on ba ça aîné. Donc ba leki ba komona que non ba yaya déjà ba yokani. Ba yaya ba so beta podium moko ba yaya ba sa musala moko. Et ça pe nini ba leki ba zo pe ni ajibe bazawana. Ba fana wera bazawana. Wana tanga ba président. Ba fani Adolphe bazawana. Ozomona. Donc tant ba leader misa to anda ba sangana déjà wana déjà que non ba sa da musa kitoko. Yo mo lo senti que non ba ngolo ba public. Wenge BCBG maison mère na wenge ya président so tata. Mais to tu komona otangi balide otangi Weranson Chubem Pianana Adolphe mais otangi Blaise Boulatin yepe azaki parmi balide. Voilà, bot ko beto to mabaku hein. Blaise Boulatin leader. Azaki parmi balide non? Azaki parmi balide te. Azaki nani? Na wenge leader aki misatu. Wera, JB, Adolphe na moi là ba suka fait rigola neti ya avec la deuxième fois taba ba deuxième fois misa toi so ba to ko yemba Adolphe deuxième fois ouais wera deuxième fois yepe sous deuxième fois siko wera déjà pesé Adolphe pesé yemba place. Bienvenue dans Découverte. Platine l'intelligence du travail, la pique de la presse à la présentation et Richard RM assure la réalisation. Dans un instant, on va présenter juste une petite analyse en ce qui concerne la musique congolaise. Les actualités ont dominé actuellement dans l'État musique. Totaliba na wenge ba panzanaka mais ba zongi ensemble to ko megampe ko solango na mozindo na invité en fait aza analyste oyo na yambi na mokula lelo Dem Vision na yende elongo to ko sola donc to yeba lisusu makambo na mozindo eza nini na pesi mbote na ba abonné na biso nyonso ya News Télévision et puis na batu nyonso bazolanda biso na minute oyo en particulier l'homme simple na Maman Rose la patrona sans plus tarder ba koki déjà ko fongola bilili. Tout le monde a invité Nangaï, Aza déjà na Mupanzi Nangaï, c'est le monsieur Dem Vision. Bonjour Dem Vision. Bonjour Platina Nisusu, l'intelligent du travail. Bonjour nous abonnés à Isaac News Télévision. Ba question à yo, ba réponse à Nangaï. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup Platina. Un mot pour nos fidèles abonnés. Bon, nous sommes abonnés à Isaac News Télévision. Vous s'abonner massivement à la chaîne Oyo. Pour la chaîne moi aussi comme la vitesse sur sa donc vous s'abonner. Aux émissions, pendant lien à la kaka aimer, tu peux commenter pour nos commentaires, on a dit tout le monde a des remarques, tout la suggestion pour la chaîne et avancer donc merci pour abonner beaucoup de tout s'abonner massivement et ça peut bien ma classe. En tout cas, portez-vous bien. Masolongo déjà et bandi n'a profité de couper sa moto na maman Karine luta depuis Australie. Je pense que yo peut osa kolandanga na minitio. Avant tokota na mosino ya CG na biso tolingo toyeba. Faire gola a woti ko bimisa album na komba Dynasty. Tolingi toyeba donc déroulement ya album. Merci pour la question posée. Album Dynasty et se comporter très bien. Vraiment on appelle ça wa gola tout félicitations vraiment dans ça sali. Tolinga qui fait gola a comme la musique ya boué. Aux monde. Pour ça que na faire gola musique na ezala boué. Et qui a côté a tie eloko na marché. Au sens que non eloko ezo beta. Net bala ndio moi ba bengo hymne national, carte rose. Là ça on dit moi ezo beta faut lela. Donc faut il a bon blague non ba gola ba c'est pendant musala ma casse pendant on sait qui bazo talaka banze mona bango net tout monde nzemo ya royaume Congo royaume Kunga et comme déjà na que depuis de 2 millions de vies donc elle mo bona et leur mo a féliciter autre nous na para ba golois
Frère Gaulle a critiqué trop. Avec son abeti le robot, Nzadi. Comment on a baissé Frère Gaulle? Comment on a fait Gaulle à suite la musique ou à l'élo? Mais là, comment on a gagné artiste à Sali un pas, à Missinzembo. Donc on a pas joué tout, moi bah ça critique exact. Pour un on a gagné artiste travail multi, c'est le plan chant. Ma qualité de clip, instrumental. On a gagné oui, artiste a bien ses données. Mais tout le monde ba Gaulle bah ça apte y a que sombre Nzembo, y a ko tala, y a on a des soucis. Pour pas ça gagner ba Gaulle on est ko tala té. Ba non ça kaka, ba ma kele les gars tourner ko koma. Donc on est ko tala Nzembo moi pendant boy. Ba Gaulle on est Nzembo té. Bon, toboité. Olobino malam. Si on a banzembo ngo azo bimisa mikolo actuellement oyo ematisier. Est-ce que ezali na banzembo éducatif? OK boko kibe kufanda pena en famille, papa, maman, bana bota, en fait bozo talango ensemble. Est-ce que ezali vraiment na kata ba chant oya bimisi? D'abord Frère Gaulle a ça la musique y a intellectuel. Faut que souligner non y a Frère Gaulle c'est un grand artiste mon meilleur yambo kana biso. Bon, non pardon. Intimité que non mutu la Frère Gaulle la pena, nga za icône ya musique yambo kana biso. Akena so test ya commenter moi bossalité. C'est impossible. Bon, to lingi to yeba, aza artiste moko intellectuel. Donc nandenge ni expliquer biso non pour toi na kata découverte. To découvrir un artiste est éducateur à masse. C'est qu'on doit souligner. Donc cela veut dire quoi? Frère Gaulle la musique na do sala. Banze mon tout et ça pour une bonne messe. Et on dit moi pour na esunga peuple congolais. Sur le plan il y a amour. Aux hommes. Aye bandi mususu wana mo sentiment so yo ki on ko ba gena. Ti pas oyo, c'est bon déjà. Papa bandi mususu yo ka yo la sensité bandi moto au senti et ça bien classé. Bandi moto ba test kitoko. Donc to faut te féliciter. Oti koloba bien. To ke dira na fit o ba betina inosbi. O yogi ngono. Oseki po yebi makambo ezawana na kati. Eza na ba parole eloba mi belé mais oyo e intéressant nga mingi phrase moko bazo yemba na kati wana soki mbula oyo soki na zumbongo ya kobala yo te na ko sente yo basuka ta wana te babakisi nanko. Donc cela veut dire c'est une obligation pena il faut basala ngo bongo nanko. Est-ce que wana penda tant ba kinois bazoyo kango ba gêne lelo na vitesse android baza nango po ba apprendre nini na cerveau na bango. N'est-ce pas? Ce sont des actes au bako continuer ko salaka. Na biboye. Nzembo bande bandeliti suka. Do yo monika parti o intéressé ka yango wala. Et c'est belé mais tolo bela na wana. Mbongo ezala ta matiti na buka na bala chéri. Do yo parti wana o monite que non Frère Gaulle alingi a honorer moi si. Mais ça mais lobi appelle bi réalité. Na la bolingo na yo moi si na sepela na yo na posa na bala maison mo ezate. Non ça ni. Au moins ça ni. Na tia yo zemi. So na tia yo zemi o pa na ngai. Pa na nga to mi ko na procédure malembe. To luka to be bisaka ba test nzi moneza te to interprétation na ninga mabete. Tu interprétation nzi na ninga mabete. Frère Gaulle azaki clair na partie wana. Abeti histoire ya mbongo ndenge mbongo ezalaki no asinge mbongo fa ezata matiti na buka pour ça na bala chéri pa nini aza na moyen te alingi mwasi na ye yango lobi gena soki moyen te na moyen na mbongo te no sani na ko tia yo zemi pour ça tia yo zemi oye pa na ngai ovana ndako na bolingo na za nango malembe makambutu eko leka bien et puis ngala osani na koya ko bala na boité mais ce ko ba kinois ba capta on a sens moko mabe c'est ça donc ba ye kinois asaka ka bongo donc ba ngo ba zui kaka ke ko ba ka le kinois te le ba kawana ba ça va pas interpréter bongo oui exactement donc bango ba zui ka parti wana ke donc il faut to banaka ko sente na ko pomboka déjà et kufa kala chema ibsa bango balanda ka test moni nzembo la sujet développement la conclusion. Tu dois toujours la conclusion te oyo mulka que l'offre na zo yango te idée conception ndimo za ki nini idée ndimo za ki nini pour comment à niveau là c'est ça ce qu'on doit comprendre to ya ka te maman que non faire aloba ki boye non abanda ki nini sanga ki po aloba bongo yo kan dire bandeli katikati na suka ngo no comprendre que non baba yuma ni ra faire aloba baba yuma. Merci beaucoup. Mystique. Tolingi ce que tu découvrir est-ce que ba porte-parole y a Frère Gaulle donc ba gaulois na ba gauloise baza ko sala donc promotion ya album wana ndenge nini. En fait, Platingai nazali naza analyste musical. Donc na sara ba analyse ya métal musique. Alors comprendre. Na la pena na bureau ya ba gaulois te. Na la pena bureau ba royauté. Na la pena bureau wengete. Mais na sala analyse. Quels sont les tournis? Ça serait mieux. Oyamba bato lobelaka Frère Gaulle ba sebele ba fiston frappe ba gouve les Gaulois ba héritier ibula hein ba ça c'est banani oyo nani Abel Bogar
baza teme belé il faut benga bango mais nga na kana ngai na mo conseiller salema na pa na nga ma gena bo sam ça pour na mona bango na ba chaîne dernièrement awa na si na chaîne Isaac News Télévision awa tu as mis déjà ba gola déjà mbalé belé non donc cela veut dire que non bah ça Moussa déjà pour ça promotion ya musique donc bazo sala ngo bien bah ça très bien oh bon ça très bien 1 million de euros ko beta ngoko kata ok ko kise ke bah ça Moussa bango très bien bah ça toi que non ba na mai bazo bunda bulo ya ngwane salima merci beaucoup touti komona ke bana ya wenge musique o ba panza na ka actuellement basangani donc o ezala ki composé na Shubien Piana Werason Adolphe na Blaise Bula donc basangani na minute o baza bango nyoso na kini donc to lingi to yeba bae ko sala nini et puis bo sangani na bangwani zapo esala nini e bota nini ya sika. Oui, merci Plati pour la question vraiment. Il y a même les agents d'actualité. Ils ont pendant l'actualité il y a la saison où il y a ngwana. Ils racontent bana wengene bakutani. D'abord faut te bana biso net nga bungala na ndalwa. Na mona bandai na mona wengene on ya tango ndo. Bizoti chez biso nani baboma donc ça musika te. Donc nous nous t'a répéter wenge. To ko libiso to ko na wenge to génération wenge. Rencontre le ngasa nini? Eza juste koyokana. Omoni Rankin et Tom la musique té. Au moins. Le son musique na biso ça c'est. Et pour Rankin ça qui aux alentours. Il y a monde ebomi musique na biso. Le son musique est avancé té. Ba musique na biso ba ko to ko so disque d'or té makasi té pour nini. Rankin eza na kata musique. Il y a monde producteur a ebe ça na wenge ala pour ça sani azongisa esprit wenge ezonga ya kala. Ndet no monde na kala. Ba leader le ba Shubien Piana ozaki président. Ba Werason batata mobich bafonne Didier asongi sima po asani na nzela ba comme ba ça ene to ba leki ba komona que non ba yaya déjà ba yokani ba yaya ba so beta podium moko ba yaya ba sa msala moko et ça pe nini ba leki ba zo pe idée ta ranki to sala eza ni futité ni ne so beba mboka na biso ozo mona ni to zo boma ar na biso kitu na biso oh eloko ba sali wana conscient ba kobeta et côté la mana mondial bafani ya JB bazawana bafana Wera bazawana wana tanga ba président bafani ya Adolphe bazawana ozomona donc tona ba leader misa to anda basangani déjà wana déjà que non ba ça da musa kitoko yimo do sentir que non bango la ça ba public wenge BCBG maison mère na wenge ya président so tata mbiji ozomona donc zaki pona ko zonga susu bolingo wana susu ya nini ya wenge musique wenge beta. Il y a une rencontre là bae. Bon, si quand tu lingi to découvrir ba panzana ka pona nini. Ba wele la gini po ba panzana et bon les lo ba boule ko zonga ensemble. Aux journalistes, je pense que ça c'est une investigation qui na ko na source. Ko panzana bango ba mission na télé té. Tu comprendre? Non, tout ce que ba te sogi wenge pilone panzana non. Tu éviter soler panzana bango jusque là ba réseau pesa manonté. Donc, ne ba ça na kin awa. Et ça appena mieux na micro na yo Isaac News Télévision ko kitapna sur le terrain place ozo to luka place ozo répéter ko yeba ko kutana ba ko tuna ni sara wenge panzana pour jusque là ba raison les pesa mat o ça que non wenge et panzana ba raison pesa ma non noté mais ko zonga la bango le c'est plus bisonde ya on to lo bela non ko panzana bango là ça ne regarde pas mais to uti komona otangi ba leader otangi Werason Shubien Piana Adolphe mais otangi Blaise Boulatin yepe azaki parmi ba leader. Voilà, bot ko beta to mabaku Blaise Bula za leader yo mona do kesa Blaise Bula mais na wenge tang bazaka ensemble azaki parmi ba leader non azaki parmi ba leader te azaki nani na wenge leader aki misatu Wera JB Adolphe na mwana bango ya suka faire gola donc Adolphe bongo. Bon, est-ce que y to lingi to découvrir azaki nani kasi? Ah non, bon ba remplaçant. Ah, il y a remplaçant c'est ça que non. Neti ya la deuxième fois. Ta ba deuxième fois misa toi. So ba to ko yemba. Adolphe deuxième fois. Ouais, Wera deuxième fois. Yepe sous deuxième fois. Siko Wera déjà pesé. Adolphe a pesé à ma place. donc faire rigola parmi ba leader. Donc ve Blaise donc Panzi. On ba sangani bongo faut prendre faire rigoler ça. Là ka ba fit zo bête ma bête. Faut prendre ça faire rigoler ça là. Faut faire rigoler ça après la 4 wana ye mana bango. Faut faire rigoler ba après na bango. C'est que to lo baké donc Blaise Boula za na niveau ya ba leader wana té. Blaise Boula za leader té. Ah,
Et répondre ngai. Donc azana niveau, donc azali na niveau. Ya Blaise Boula. Oh ya bimis bana. Kotanga nzemo ya katenze moya ya ka césarienne te. Tanga nzemo na ye pena oh ebi kono vandi boye pe boyo kapenda nini. Exacté. Autant ça nzemo ni. Biso to tuna boye, to lingi to découvrir. Loko la ye donc azaki parmi ba leader. C'est que azana niveau musique na bango te. En actualité c'est important. En Blaise Boula c'est important. Répondre ngai te parce que na kala babana ko compter parmi ba leader. Tango babane ko tanga ba leader, babane ko tanga na ye. Siko tango bazongi to moni batangi kombo na ete. Pona nini? Azali, batanga combien de points? Il passe dans la liste. Dans la liste autre boy. On fait rigola à ligue no yemba. Ah! Ça pour les misnai. On va pas faire rigola. Ah! Na mwana mai wana penda. Mwana mai. Ah, on va papa botiko sera la musique ko? Ah, botiko sera la musique wale padre. Wale padre. Botiko makambo ya ngwana, wale faire rigola. Eh, Jésus likolo. Ah, muta ba titre. Aza ba titre. Faire rigola za ba nzembo. Ebele osakana te o Blaise Boula za na ngote. Ebele. Siko tolingi to découvrir sous. Kosangana ya ba mikolo kaka ndenge outi koloba ke ba azu conscience ba tali ke musique ekoki kotambola na ba rando te na ba ko benda na te de ba sangani bazongisa image au musique congolaise ezalaki nango tant que ba grande ba sali yango pourquoi pas pe ba petit donc ba o ba ina sima na bango ba ko salango ba petit banane mais ba o bazo donc ba inosbi ba faire rigola ba fali poupa et basé belé faire rigola à ça la émission à l'écart qui na boson na petit sabaki azap près mais ba supporter ne voix na ye ya bi a promité wana ndesiko ozomona ke eko mimwa ki yanki makasi wana ngeta sur na ye musique yango wala musique d'esprit ye na génération na bango aleki batu nyos bon on m'a fait go la génération la 5e génération totika penda ki fanatisme to solo la penda na oetali na 5e génération non yemba na faire rigola tous en clair pena boye pena sur le plan chant au tien micro non ah ti je t'aime so simbi na 5e génération yemba faire rigola to mettre so ba chanter et non ba danser. Oh maman la ngai zela nanu est-ce que yeto yebi na makambo musique to na makambo danse na émission vérité maman quand tant ma musique on va faire rigola la 5e génération yo mon to solana tango azalaki epa ya Kofi azaki danseur to aki musicien bito aki eliko porte parole na ye ngana yelo bila bana wenga ngana yelo bila ba leader wenga solo mais pourquoi ba gaulois na ba gauloise bo classifier donc to botiaka na rang ya ba danseur non ba chante kasi ba ça benga bongo nini des bombe les deux côtés tu firi a ochi kota yemba côte ochi kota ko bina côte aller wana soki totali bien bolo donc bosser la gars qui fanatisme pour ceux qui tokende na marche à musique parcours oyo fali pour passer na musique na makamune est-ce que fait rigola da asali on fait rigola avec Nzela premier musicien congolais banda makambo football et banda donc ba bengisa ye na stade Bobby Kiton asala on Blig donne à salon na aneni puis na aneni ni et puis na les champions la 2022 grâce à 2019 na cadre ya compétition oh et ça qui va toquer na kan karate il va besoin na kan yo tanga zela sikoyo mondial motabata nyale koma yele impact ya série na impact dans lelo ezali ndenge moko ezali ko même so be kezali ko moko on sera que non ballon do oyo Cristiano nani Cristiano azwa na ballon oyo ni azwa ezali au monter bon tozo kene déjà na suka po ma solo ya lelo eza tellement polémique tolingi siko to découvrir sous makambo sous tant on fait rigola aleki na bosolo na politique à lobby oyo wuti kolobana parce que réaction ya bandeko ne misu na ezaki nini aki normal avec albe vérité fait rigola ça on été albe mambo solo eza réalité fait rigola albe makambo te que non et bien tu vas nga ba kuta manki ba nga respect non fait rigola albe kamo eza réalité moi bien que non le pas dans le mambo eza solo to pas si bana tela na émission oh faire rigola les gars na bosona politique ça nombre de filles ko le kantie mo ya mission mususu
Ma toyebi que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tant qu'il y a lobby bon pourquoi pas azalape le premier ya ko kene ko banda ko solisa baninga po bayoka. Do ye alobi akangi maboko afandi siko ozela. Wala ko mapakio na mambongo tia lang na bino bole pas dresse musala. Papa tika makambo wana. Donc ça ngone ka pona pamba boy. Moni gaza orgueil. Ba tango ye baba caché wa signer. Ba signer ba caché. Ba comprendre? Ngone ye ba signer ba caché. Donc faire quoi parce que ça le quoi il faut signer ba caché. Donc il y a ça là pour on est salaté. Moi le padre. Yo moyen. Merci beaucoup. Tozo qui est déjà na kosouk sa émission na biso ya mukulu lelo. Mais eza na actualité musu opena et ningisi ba page na Facebook, WhatsApp na donc na niveau moko ya kosakana te information qui serait actuellement ezali ya Kilere Kelesi. Oyo azali donc oyo azalaki moko ya délégation ya ba musicien ya Kofi. Oyo bakendaki toyoki ke yepe ayebeli. Oh tambolo 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 kima tambolo kima tambolo kima ya là ça yo. Bon, Killer c'est un gars que je connais très bien, c'est un gars que je connais. Oh tout ça ça m'a bien peine belé, n'a bien très bien. Bon. On a ma camionette peut-être senti mieux. Papa, pour tes acquinités. Hein? Pour tes acquinités pour moi. Ouais, on a le repreneur à commenter trop tard pour na de ce qui pas et l'information de mon immobilier sur internet que Killer qui sera Kimi bonne chance nae sera qui impétia et voilà que Killer Adam de Makamou c'est un homme reconnu pas un analyste c'est ça la musala très bien c'est un homme très intelligent et je sais que oya sali yemorayebi siko donc yo oza chargé ya délégation donc yo nde mutu ozo kumba équipage tango yebeli donc ozunyo so ata la famille atiki famille ndenge nini ata pe vie na eza ndenge nini c'est que ce qui te comprendre bien et comme nango copie ya ba musicien po mikolo eko et donc ozomo na teke na ba leader ba komi ko banga ta ko bimisa ba musicien bon il veut te non nous sommes bon sachez au but tout ce que vous voilà la réponse là bon pour nous citer to lingi to découvrir hein donc et là on ni beneza ko pousser bango basala bongo donc basala bajar ya babi lo on a sait que malgré bazaka na ba responsabilité clé na ba orchestre donc ba se retrouver raté il y a longtemps à monika ka moi côté moko liduso bia yebeli bon en fait moi je n'ai jamais été l'équipe après ce mot il y a musicien moko boy non mais tout ça va analyse la musique on va comprendre ça va analyse la musique ba réalité on a habité donc na habité to tia nyoso maboko ya nzambe yene za mettre temps circonstance et baki ningi ça qui ndo Killer atambola kima. En tout cas, merci beaucoup Nabandeko Balandi à E-News Télévision. Je rappelle, c'était Platine, l'intelligence du travail. Na outi ko recevoir analyste donc musical quand nga outi ko lobana kombo ya Demi Vision. Na yende to comprendre na mozindo oyo ezalaki na sujet ya ba actualité o to yoki to moni to découvrir biso nyonso. To komi déjà na suka Demi Vision un mot de la fin, quelques dédicaces pour na bato bayambi na E-News Télévision. Bon, premièrement merci na yo ndenge au pessingo opportunité au ligana émission. Merci na yo pende ngondimi ko répondre à invitation nanga. Msa de ça qui a msala pena ya facilité msala passer. De tala na basia ba moyi ba mula tout ça toujours na actualité. Te pesa ba fine na biso ba téléspectateur ya ba chaîne na biso ba tous ba news asika. Merci Nabino. En tout cas, merci beaucoup Nabandeko Balandi à E-News Télévision. Kaka ndenge na oti koloba c'était Platine l'intention du travail l'homme de mille couleurs. Na profité pe kopé sa mote na mon ami de la France depuis Paris na français Josepha. Yo pe Olandingai pe na pesi sumbote na artiste Chelsea Sungu donc oya simi pe na mabele ya quartier 5 na Njili donc ako yindi sa dimanche wa eza somo bokenda na ebele et koza malamu. En tout cas, abonnez-vous pour partager, pour commenter, pour liker. Ce que vous avez eloko moko et déranger bino, pour komela biso na ba commentaire, mais il y a ma benede ko fingate to koye bandenge to ko arranger. Ce que c'est vraiment na émission, liker, commenter, partager, s'abonner surtout et ko sala biso bien. Je pense que tout le monde na numéro mususu. Bye.